Mbote na bino balandinyo so abosolo na politique officielle esika bozwami. Tozoli qui a été boza malamu. C'est vrai que mboka eza ko traverser makambo ya ndenge na ndenge, mais toloba na nyonso nzambe nde aza ko batela. Esika o tozali bosolo na politique azali appelé d'urgence. Tozali na place oyo bako benga rond-point Kabambar. Pona koyeba yango malamu, soko za na rond-point Willery ozui avenue Kabambar et omema yo tout droit kokoma na rond-point oyo. Mais tozali na croisement ya avenue du parti na avenue Kabambar nde esika o biso tozali. Toya wa pamba te mikolo euti koleka na télévision na lobaki yango que Monsieur Bimoa la azali député provincial ya ville province ya Kinshasa. Azali ya MLC na contrepartie ya MLC. Ba accusa qui na babita ya awa ba benga biso pona ko dénoncer ba construction aba ko sala ba construction anarchique. Pamba te esika oyo. Selon ba témoignage ya bateau tokoti sur place, ezali eloko moko tango ba fetaki milulu o etali commune awa. Bazwa ki ba décision pour que ba ériger rond-point moko ezala lokola centre sportif pour la commune ya Barumbu. Et sengela ki ba tia bilombe ya bateau yo basali minene tolo ba lokola ba élite ya Barumbu, nde fallait ba tia ba monument na bango ezala pe place moko récréatif ezala lokola parc. Mais la grande surprise na bango awa après ba kan ba mona monsieur Bimoa la Roger ou azali député provincial aza ko rappeler na compte MLC ayena bourgmestre babandi kotonga eloko oyo. Au-delà ya ça, awa na droite place to kokota ezali bureau du quartier. Donc akamati la construction oyo asali akamati bureau du quartier apesi yango place, akamati police pe apesi yango place. Généralement comme politique ya bato yo baza ba expert na steliona to bato yo ba mesani ko botola na nko mabele ya l'État. Soki omoni moto asombi mabele oyo nesika kosomba te pota mibatela malamu akopesa ba généraux mwa mabele akopesa ba colonel mwa mabele akopesa ba ministre pour que jour obino bokoya koluka bobuka bango ba ministre na ba généraux na ba colonel ba komi blocage pour soki obengi kobuka yango kotilika mona soda. Exactement ce qui est arrivé ici. Ba pesi bureau ya police, ba pesi chef à quartier place pour justifier que dans l'autorisation à Kotonga Awa. Nous étions chez les bourgmestres. On a parlé avec les bourgmestres, mais Makambo bourgmestre a dit le contraire par rapport à Makambo Tokuti sur terre. Je vais demander et pas à chef du quartier pour qu'il nous dise aussi son témoignage pour savoir où en sommes-nous avec toutes ces histoires. Et si Tozali. Alors, Natuni Bango, plan cadastral aux Zalagi Liboso Zalinine. Ba expliquer na ndenge na bango makambo na uti kolobao batangi même ministre des affaires foncières bango ba lobi que ministre des affaires foncières serait informé de cette situation. On va aussi vérifier parce que nous avons appelé le bureau et le ministre des affaires foncières national pour en savoir plus. Jusque là nous n'avons pas encore une réponse. Bazako Zela biso na une audience que nous avons sollicité certainement ba opé sa biso lumière par rapport à ces dossiers. On entre d'abord à l'intérieur pour envoyer le chef du quartier. Il s'agit de quoi? Est-ce qu'ils ont une autorisation? Nous, en tant que journalistes d'investigation, nous avons le droit de poser toutes ces questions. Et puis nous allons interroger la population au qu'est-ce qu'ils reprochent par rapport à la construction anarchique. Et puis nous allons accuser M. Bimoa pour avoir construit sans autorisation à l'État, à détruire rêve. Il y a des jeunes pays à commune au Bazalaki Nango derrière ces ronds-points. Botongi en plein rond-point, ça fait très mal. Parce que les Zalaki préviennent là au moment de Kabamba, il faut les relier à poids lourd. Mais que les partis à Awa. Motumoka yeko tonga, Pomba yeko tonga pour les députés. Makamango batube bazoko ma député pour la rejoindre immunité, ça fait très très difficile de comprendre certaines choses. On entre à l'intérieur, TVza Radio T, on interroge d'abord les chefs du quartier. Pour tout ça, le bureau et le chef du quartier, la police, on ne va pas les interroger, mais on entre d'abord ici pour avoir une idée et puis on va parler avec les publics. À tout à l'heure. C'est bon. Et hier matin, je vois un monsieur, Excellence, monsieur le... Comment dirais-je, honorable Mapouya est venu s'installer, il a fait ce qu'il a voulu faire, il ne m'a pas associé, il a fait ce qu'il veut, moi je ne connais rien, je lui ai demandé l'autorisation, il me présente le certificat, l'autorisation précaire, un point très,
il a commencé à travailler. Je n'ai rien d'autre information à vous fournir. Et comme vous avez demandé que pourquoi nous sommes déplacés ici, eh bien, il est venu avec son initiative personnelle, son argent personnel. Ce n'est pas l'argent de l'État. L'argent de lui-même en poche. Il a amené ça ici. Il a commencé à construire. Et c'est là, il a vu que moi, je me régide dans un conteneur vraiment très sale, bizarre. Il a cassé, il a démoli le conteneur, et il nous a mis quelque part là-bas en attendant l'achèvement de ce bâtiment ici. Voilà. Et comme on a achevé rapidement, et nous sommes venus s'installer ici. Voilà. Est-ce que vous savez que vous incarnez l'autorité de l'État? Tout à fait. En tant que tel, vous êtes dans votre bureau. Le conteneur, là où vous travaillez bien avant, l'État connaissait cette adresse. Vous avez délocalisé les bureaux d'un endroit à un autre. Avez-vous informé l'autorité de cette démarche? Il le connaît mieux. Il le connaît mieux. Le bourgmestre, vous voulez dire? Il le connaît mieux. C'est par autorisation du bourgmestre que vous avez libéré l'ancien bureau de conteneur pour se mettre ici? Ah mais, mon frère, je vous ai dit que nous sommes apolitiques. Malgré tout, nous sommes administratifs. Mais en fait, ce que le recteur est venu nous libérer dans un endroit où nous n'avons pas un moyen. Vous en êtes fier? Non, j'en suis. Vous en êtes fier de quelqu'un qui construit mal? Bah, comment construire mal? Ici, c'était comme ça. Il était... Vous êtes un ancien de Barumbu? Tout à fait, tout à fait. Vous avez une idée de cet endroit? Je vous pose une question parce que j'ai essayé de vérifier les plans cadastrales qui a été prévu pour ce rond-point. Aucune fois je trouvais un projet pareil de construire une salle funérarium. Je n'ai pas vu ça. C'était plutôt un parc qui devrait plutôt être construit ici. On devait ériger quelques monuments de certains responsables élites de cette commune de Barumbu. Par quel mécanisme un individu, je vais en parler d'ailleurs à Lingala, il y a un individu qui dit Batongagana rond-pointé. Yo zapem paka oyebiango Batongagana rond-pointé. Na mécanisme nini ata moto aleki na mbongo. Aya ko botola l'État esika na ye parce que atie na mbongo na yoki yo moko lobi aye na misolo na ye ya poche na mbongo à l'État te. Donc so moto na mbongo ako botola na l'État mabele na ye. A botolité mais en fait pour akuka kosala yango il a consulté les échelons. À quoi ça n'a pas battu, monsieur le journaliste? À quoi ça n'a pas battu? Le coup Ayaki. Ayaki a un objectif précis. Et il a consulté, par exemple, le bourgmestre, le gouverneur de la ville. Et c'est tout. Vous avez de preuves où il y a un document, autorisation à gouverneur, autorisation à bourgmestre? Ah ben, moi je n'ai pas vu, mais en fait, les alika que na monaki autorisation précaire. Aux exemplaires, non? Il y a présenté autorisation précaire, autorisation précaire, et puis il a pris, il a dit qu'il va m'amener pour que je mette ça dans mon archive. Depuis l'ortie, on a appelé sur donc, ndenge bozali awa, ezaka mutu moko yaka oloba na maloba, à la kishi autorisation précaire et puis abandé na ekotonga. Mais ce qui tout le monde yango, tout le monde mokana na ye. Yango ndozo ben autorisation précaire. Autorisation précaire, le outil na commune na Barumbu. Alors tango na commune na Barumbu yango na. Au vérifier qu'il n'y a pas ya bourgmestre na commune? Certainement. Bourgmestre a confirmé qu'il y a un sali document. Sûrement. Non, moto na nga ezali. Yo vandi na kati ya bureau bosaka musala depuis kala. Individu moko aye na autorisation précaire. Alobi ki alingi atonga awa. Initiative ekoza la malamu to mabe, ça je ne suis pas là-bas. Mais d'abord l'autorisation de bâtir o yazanango azui yango wapi. Commune mutepesi. Mon frère, Toro kene mosika mingi te. Ngai na lobi sur que au départ na lobi que nazali a politique. Wana nga na kokota na. Construction au ndongo monyango za dossier politique. Na évité na évité. Là non. Na évité. Iye moto azotonga à part couper Sabino bureau à la kibino lisoni. À part bureau ko tonga biki bon. Après si biso ka bureau, to vanda, to jouir nango pour commis ba locataire na ye. Non, tout ça ba locataire te.
Mais parce que logo est l'État. Mais ils ont locataire à Saliango pour que Bisso bana barumbu to sepela nango et puis Bisso bato à l'État to jouer nango un point très. Est-ce que vous bana barumbu baza contre construction? Ata baza contre construction non. État libéré. Wana nazali kuna te. Na lobi na yo ki nazali apolitique. Wana soki bango bana barumbu balobi ke bazoko sepela nango te soki muto atongi esika oyo lobi asepeli bozala su awa tayebisi bino bobima bino bokolobani tobimi très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Otombo, journaliste d'investigation, j'aimerais parler avec vous. Oui, mais je l'ai appelé certainement. Comment j'ai su que vous étiez là? Il a demandé qu'il venait me voir. Ouais, c'est il ne m'a pas appelé moi. Je sais pas. Moi, j'ai besoin des informations. Je viens le chef du quartier. Je vais échanger avec lui. Il a donné quelques informations dont on avait besoin. Voilà. C'est ainsi que je viens aussi chez vous pour compléter. Il y a des informations qui me semblent floues. Avec vous, je pourrais avoir une précision. Mais est-ce que lui, il n'aura pas autorisé de vous parler comme ça? Non, mais vous parlez à tout le monde. Je ne vous accuse de rien, vous parlez à tout le monde. C'est vous qui supervisez les travaux, nous sommes informés. C'est à ce titre-là, Vous dites? Je suis désolée, il faudra voir avec lui. Oui, mais c'est à ce titre-là. Vous êtes superviseur, responsable des travaux ici. C'est à ce titre que je voudrais vous voir. Je peux parler quand je veux parler. Là, je dis que vous allez voir ça avec mon mari. Mais oui, on parle à deux. Je suis en train de vous poser des questions entre nous. Je ne vous parle pas en plein air, je vous parle. Je vous ai dit qu'il faut voir avec lui. Vous avez peur pourquoi? Je n'ai pas peur. Non, monsieur, je ne veux pas vous parler. Mais on parle. Moi, je vais avoir des infos. Vous savez que vous ne pouvez pas me refuser aussi d'avoir des informations. Ah bon, vous allez m'obliger à parler? Non. Ah non. Oui, refuser, c'est un droit. Vous posez aussi des questions, c'est un droit, non? Chaque point à nous, Bachaba, collecteur, Moussoma, il y a un des principales. Bandeko ya bosolo na politique, tozo comme presque avant-dernière étape, où ils ont consisté, to yoka bateau babengi biso, nini baza ko reprocher na esika au place tozali. Ndeko mbote. Mbote. Kombo na onani? Ouest Monkoy. Ouest Monkoy ozali moko habitant ya Barumbu. En face écoute na botami en face no zomona na Koliwana, na Sisi classe wana na Bali wana, c'est-à-dire que naza ancien à Barumbu depuis 1976. Très bien, wana eza malamu. Alors, bobengi biso boza kolinga bo dénoncer eloko moko ya mabe. Motema mabe likambo mabe zo salama na Barumbu ba pomba balingi ba botola l'état esika na bango. Likambo ngo ezani. Bon, likambo ezali na ndenge je crois à Barumbu maison Oloba construction anarchique aux hommes na biso. Il y a pas même 2 semaines na monaki le monsieur Roger Bimola en question et na posé quelques questions que non ni na zotongela biso ezani ni pelo ngo ezani mais ndenge to tamboli na ba mécanisme zo mona to tamboli to moni obino bolobaka bato ba nkumu ba chef les anciens ba au bazaf du domaine et ceux qui n'ont pas tongaka na remporter. Pourquoi je dis ça? Ce que tu macadam même sur l'élo au fur et à mesure et le rosale ko vanda c'est-à-dire que mai wana ba comment ba nzela mai aux a boucher ça sera nos maisons pendant que nous sommes endommagés. C'est bon marché quartier marquagé aussi longtemps que mai wana ko vanda les autres n'étaient et ko bebi sa macadam. Oh bon marché lotissement na ngo ndenge ezala ki vraiment ko tonga na rond point eza vraiment malamu te ya bina malamu mingi te. Alors mutazo tonga kombo na nani? Honorable Roger Bimola. Donc ayena tongo moko bobino boyebaki te bomoni kaka babandi ko tonga. Oui, donc mais il y a pour moi je connais plus comment on appelle ça autorité municipale, il y a quartier, il y a commune. C'est-à-dire tous communes a problème moko na kati ya Congo oyo ondali olamuki courage na yo oyebi koloba oleki ba pesio 118 000 personnes yo gérer. C'est-à-dire que commencement ça m'a bien. Aussi longtemps que monsieur Guillaume le bourgmestre, l'ancien coach, lorsqu'il a autorisé ça, c'est du point sans tenir compte de ça, c'est-à-dire, vous pensez que c'est un arrangement et salami entre les bourgmestres et M. Roger Bimola? Oui.
C'est-à-dire que M. Roger Bimola a rôle à Moukate, à Lali Nanda Kounaye, cause par cause. C'est-à-dire à Lali Nanda Kounaye, à Mouki, à Yega Kaboué, n'a pas de parce que pendant qui ça s'est passé, je me redonne dans ce rappel, je suis à Mitouka, par qui est en Goswanda. Tout là, les gars, lobby Nangoboué, avec la complicité capitaine Nabango, ou Azaliawa, par un monsieur qui a beau marché, il y a Zomonate, il y a Gene Bangui, il y a l'insécurité totale. Nous sommes menacés à cause de comme dénoncer les Cambouéza, participer, ça ne se fait pas. Non, c'est-à-dire que nous avons besoin de bouka eloko. Eloko. Oui, ndeko lobi bon. Non, papa sango tout zoloba. Omoni ndeko za solana ndeko. Eloko yo asali ki gangitisme. Ngai na maboko na nga na simbi discours basala ngo le 26 mars 2019 ya neo yo kaka. Monsieur Roger Bimola l'honorable était présent. Le bourgmestre était présent. Banani basali yango ezali coordination ya ba notable nyonso ya Barumbu. Bayokanaki balobi ba ciblaki ba point. Balobi donc na place boye to kosala eloko boye. Na place boye to kosala eloko boye. Aux unité croisement ya venu ex Flambeau Kabasele na nani na Kabinda na rond-point wana. Na rond-point wana ba rotia monument ya bourgmestre, ancien bourgmestre, à Sala Makambo Belé, à Sala moi commune, comme là on a moi, Pesika, comment on les a bibembe, Papa Timba Bimoala. Liboso commune, Balobaki, Barotia, monument ya tout premier bourgmestre, Paul Swanga. Awa, Balobaki, Baro érigeant comme place. Tout le monde a baninga na Bagombe Bazan, parc, na Bagombe Bazan, tout le monde a la place des évolués, Zali, moi, Bakoya, Bavandi, bon, Biso Bano, Biso Bazo Botama, Bakoya, Batata, Bakombo. Zomona, et le reste à Biso passe. Lelo mituka place oyo biso to botami wa to kolia to ipe ko mituka angle comme difficile awa combien d'accidents oyo bato bakufa awa l'honorable tango yaki aye biso na ba moko ya projection ya match batne so amona yango normal biso to ko combattre idée na été so alinga sala eloko malamu eloko eza eloko ya batne so ça esenga adhésion populaire mais yo sali eloko na yo ozuna no mwasi na yo eloko eza ya l'état mozuna no mwasi na yo oteye comme superviseur à chantier bande comme wana comme eloko à l'état te ngai moko ça dit là Robino vous réclamer fallait aux à la chef à chantier. Exact question aux à chef à chantier. Biso na posa ki chef à chantier te. Biso posa na biso zali eloko yo elongwa parce que to comment souffrir. Elongwa pona nini? Quelle est la raison? La raison d'abord a boucher les biso ba collecteur ba maye comme iso imbule beti mukiawa. Moyen to kende zate ta la preuve. Dede batonga kana rond-point te papa. Rond-point nini ya tamboli ba mikile bela za recteur amona rond-point nini batonga. Ata na mboka na biso a rond-point nini batonga. Aza recteur université William Botts et puis azoye bangote so ya ningi to kota tina passé eloko ya sala biso na Rimokini azaki DG ya Rimokini ba pesa ba tonga banda kwa sala eloko te aninga ya kokosa biso na eloko ba kenda na avenue ba Congo na avenue confinant avenue bandi banda Kabambare ke banda nani Croix Rouge et kendaka ti boulevard na sima ya immeuble onatra et comme na place ya bango kaka ya bango armée d'Isali o ya zali recteur lelo ba kanga avenue wana to élire yo po ya ko bundela biso ba biloko wana elongwa mais zate ko ya otela biso ba bosoto mususu parce que eza bosoto et combien de sécurité selon ba document on azana ngo eza ba lettre o bokomeli ba autorité oui bokomeli nani lettre d'abord to adressa qui lettre na gouverneur ya ville et c'est lui le premier citoyen de la ville mais to réserva qui copie na chef de l'état to réserver copie na premier ministre chef du gouvernement to comme les ministres urbanisme et habitat ministre d'état parce que oh makambo italié to comme les ministres affaires foncières pour l'andela biso mikana nini ezala parce que to moni titre mon côté so bazo tonga to monaka batie pancarte ba commis autorisé par tel numéro ministériel ezate na si bo sali constat to comme les ministres ya justice pour ba kolandela parce que ba menace combien na capitaine na ya ekomiso ba mineti biso amso tozo lekawa ekomiso leki ba pointer au musapi bande komiso ba komeda menacé to prévenir ki bango déjà to comme les ministres de la justice to comme les vice gouverneur to comme les président de l'assemblée provinciale si ko ya zali député ba interpeller musala ba to tindela ki kuna ezate ya kotongela biso illégalement ezala ki akende ko défendre ba maye côté la biso soutenir ba ndako ba bongisa biso ba venir ba bongisa nyoso to comme les yé mokopé pour le bateke on a yeba ki te na zaki informé te il est informé il a reçu cette lettre to comme les ministre provincial il y a urbanisme tourisme et tout ça aménagement de la ville bango ba yebi projet ezali awa bango ba aménagement de la ville to comme les ministres il y a provincial il y a habitat to comme les chefs à quartier to comme les bourgmestres pour une petite histoire ngai na ke na commune to tuna to kena na ba journaliste mususu to comme pas bourgmestre
to tuna bourgmestre mais eloko ba otonga kuna ya ndeni bourgmestre otenga na yebi makambo wana te za makambo hôtel de ville tout ça hôtel de ville tozaki surpris ba yeko leka ba na télévision aloba ki yo ba pesa ki autorisation yo moko yoki est-ce que autorisation précaire ba ko tonga eloko na matériaux durables boy to yebi précaire ezala quoi ba kermesse ba timo ba stand ya na temps moko ba kolongola en tout cas papa sango biso na eloko so koloba te ba kondi ba solution ba bouquer la biso eloko poser danger. Oui Ndeko. Alors vous avez demandé à ce qu'on vienne parce que il y a un grand souci qui vous dérange. Oui, oui. On peut avoir une idée? Non, d'abord, je soutiens la démarche des habitants de Barongo parce que cette construction constitue un danger. Un danger pourquoi? On a construit sur des canalisations d'eau, ce qui va boucher la circulation de l'eau et ça aura comme conséquence des inondations. Déjà, nous voyons il y a de l'eau qui traîne et que l'eau ne circule pas normalement. Si vous regardez les canalisations, l'eau est en train de monter. Quand il y aura des pluies, il y aura encore inondation dans cette partie, on ne saura pas circuler normalement. Le deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas construire autour d'un rond-point. Sur un rond-point, on ne peut pas construire. C'est ça qu'on appelle une construction anarchique. Ce n'est pas quand on a une parcelle d'autorité, un pouvoir, on peut s'attribuer un bien public, un bien de l'État. Non, je crois que nous devons respecter certaines normes, nous devons respecter certains principes et certaines choses. Je crois que c'est la moindre des choses. Moi, je soutiens totalement la démarche. Vous demandez à ce qu'on détruise, on doit démolir ça? Absolument, ça n'a rien à faire. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Ndeko Yondo Zosilisa, ministre Affaires foncières Zotalayo, parce que Ndeko Pengle Logo est très capital, Botikali Komon a titre Mogote. Botikali Komonata panneau moko érigé avec des titres signifiés bien normalement que awa eloko ekozaleza boye et puis autorisation nyonso wana Botikali Komona ngote mais bozana mbalakata bomoni eloko esalami pomba ya bino amone libino nyonso l'état balekake na makasi te boko senga na l'état salami obiso senga na l'état pour passer tout na biso bana ba moza ko tambola likolo na biso atamboli ko biso bana ba rumbu to senga na l'état congolais na ministre na gouverneur de la ville de l'eau fait boucan. Vous allez rond-point, babilo tout ça signifie na papier babagi ba notable ba rombo babagi qui pour basala awa. Il est tellement za pomba ndo lobi mutamakasi ya ba rombo député eli. Yanga moni fatambo aliko na biso senga eloko moko to sengi ba na ba romba sengi eloko fait longa. Très bien. Bosolo na politique ya lelo, je pense que zalaki dénonciation ba ngi balingi ba sala nde sika toyaki na rond-point oyo bino moko boyoki na kati ya dossier oyo. Monsieur Bimoala Roger, je l'avais appelé au téléphone ngai na solo la kinae. Natuna qui est pour Nalikambo, mais na qui est clair tena mituna na. Moi-même j'ai parlé avec lui. Atindenga émission moko sala qui quelque part pour ngala se contenter d'une émission wana. Moi je pouvais pas me contenter dans une émission, il fallait na comme sur place pour m'imprégner la situation. Et si Tozali, boyoki na uti kokutana na directeur, na chef à quartier. Chef ya bureau ya quartier oyo azo reconnaître que document moko batikala kopesa bango te à part papier mo balaksaka ya musika balaksaka ka nelongi boy balakse papier ngo eza autorisation précaire mais bazo tongelo ko na matériaux durables bino moko bomoni TV za radio te mai inondation lelo ba quartier belé komi na ba problème na ba mbulo nyonso météo apesi awa mais botala ke ba bilok banzela o esengele me mamai individu ya kotonga likolo nango po aza député donc okoma député na mboko na yebite lingolo banini. Mais en dépit de cela, batongi na rond-point. Depuis quand batonga na rond-point? Depuis monde des ala monde batonga na rond-point. Pour rond-point za na l'État, l'État kotia ba statut, l'État koko sala ilo komo iko za la pona embellissement ya ville. Mais moto aya kotonga ilo kona yemo privé. Bo moni mwasi na na kati. Na ke pona tune mwasi aboko loba. On a benga mobile na ye. Mwasi akimi ndenge bozo mona na ba image mwasi akimi. Donc, chef de l'État, État des droits de l'Angola. Vous n'êtes pas un magicien pour avoir la place aux alliés. Vous êtes représenté à travers les services. Nous, en tant que journalistes d'investigation, nous avons dénoncé. Nous allons voir, parce que tu as Bougoumes. Mais tout le monde a clair, monsieur le Bougoumes, ça ne sert à rien que tu viennes donner les explications chez nous. Mais j'aimerais avoir ici l'autorisation de bâtir. Oh, l'État signé Mukanda. So oza nango ya kopesa biso. Kobetela nga lisolo te poti siko na za na recherche autorisation nanu na monite na moniko autorisation précaire. Autorisation précaire elingi koloba boko sala kermesse, boko kotia activité boko koza la 2 jours, 3 jours, 4 jours c'est bon. Mais tant que comme construction ya bobazo beta c'est un projet à 10 ans à 15 ans. Donc dans un premier temps débordement ma ekozala. Dans un premier temps ba privé ba tout droit na bango. Place ba to bakoko ya ko vanda, bakoko ko bongisa ngo étudiant baso ya kotanga oyo mboka ya ndenge nini. Alors pour ce faire
bakamati bapomba mosusu bachepeni bapesi police place oyoki responsable wana aza koloba oyo chef du quartier alobi nazalaka na conteneur individu nde aye kobikisa ngai akamati biso alongoli biso mpe natuni ye est ce que boyebi ke eza privé eza na mbongo na eza mbongo ya leta te soki abengani bino tokokende bo tokosani eza eloko ya ye soki moto ya leta chef ya quartier aza na autorité aza lokwa chef de leta na quartier na bango azoyeba pouvoir aza nango te kai na individu akoya kobenga na ye nayebi te ngai nayebi te soki mboko tokokende yango wapi TV eza radio te j'espère que ministre il y a affaires foncières à Rokota Likamboyo Kinshasa s'il n'est pas informé à travers cette dénonciation à s'imprégner président de l'Assemblée provinciale Bimois Laza député Kuna j'espère que vous s'imprégner dans la situation les bourgmestres également doivent être interpellés pourquoi l'accès autorisation au bango baza kolobake bazwaki na niveau ya autorité à l'état j'espère que totikali lelo ceux qui nous a malingi tokuta na mbalo ekoya kobomba likambo te nyonso eza na se ya mesa ifo bima likolo soki boza ba victime soki boza ko nyokwama baza ko nyokola bino baza ko botola bino ba droit na bino ba numéro na biso ya téléphone ezali si vous nous appelez je vais me déplacer personnellement pour na ko sunga bino pour na ko komisa likambo wana ki de droit solution ezwama loba malamu pour na Congo sala malamu pour na Congo kanisa malamu pour na Congo ezalaki bosolo na politique na niveau ya croisement ya Veni Kabamba na avenue du parti Ndesika Tozali, Israël Mutombo avec Roublin Bamba ont réalisé cette émission, même à la présentation. Kimi na mabota na bino tokuta ni mbalo ekoya. Bye bye. Photo